Quoi? Dans quel domaine epsilon? Domaine epsilon. N'habitez ceux qui comme à contredire. Moi, dans ma tanga, mon nangandanga, premièrement. Le langage au pour moi, soumu Athéna qui contre les comédiens, et c'est plus ça qui ngate. Tu vois? Donc, l'ingani tende à solo. Ça veut dire biso tozali, yo to benyan en terme. Faut pas luka. To mikolo ngana masanangai. Faut pas luka. Basuko la biso parce que to kufela la présent kasavubu to suko basuko la biso te to feli les femmes butu basuko li biso te to kufeli papa na biso Jikabel le père basuko li biso te. Ça veut dire tozali ba orphelin na botutu. Comprendre il y a moka et puis parce que moi ça ko fait basuko la rai et presque moro boy na tanga ngote parce que c'est important te ba yo kan basala nga mabe na yo on a église. Pourquoi na za nini yango Capo Ismaël na comédie ya Congo ezalaka bien kala c'est ka minute wela comprendre ba groupe salongo avec bima ba groupe salongo banani ezalaka bien kala or biso tozali to vivre sima na bango parce que bango basaki ndenzela parce que biso to anticiper ne ki muté mabe ça veut dire comme on est des comédiens dans la poto salani ou dans la poto salani du moins un peu. Merci beaucoup, Président Ismaël. Première dame, maman Oliva Ochobengi ça va comédien, Ochobengi ça neka izalaka. Songa na ebisio ke non acteur, to actrice moko ya Sinark. Akenda na Bukanga Lonzo, to a voyagé ki na maman Olive. C'est que na Kosio. C'est que ça poisson d'avril. Ndeko na biso Charlie. Autrement dit Vie de loin. C'est un grand acteur, tu sais. Maman Olive Azui Passi. Il y a eu sa vie de loin en face que non. Papa vit de loin. Mais na senga numéro no pas ninga no ba comédie ba pesa ngate ba lobaka bazana ngote. Est-ce que vous comprendre le wezana? Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo cesare kao info plus tala pe mona info plus otala kawa. Bienvenue dans ma chère internaute, c'est à WW Info Plus avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. D'abord, avant tout commencer, je dis merci Nabato Nyo Sobadek pour soutenir Info Plus depuis Canada. Namoniwana Henri Modogo, Longo, Nabo Sanité, la grande dame ya Canada, Titi Étoile. Donc, bateau vraiment basé pour soutenir Bisso Info Plus. Déjà là, Nebomoni Nazana plateau, le loto rolobe la sujet est vraiment très important. Oezali vraiment ko tungi saba thème ba congolais mingi. Pourquoi congolais a commis moté mamabe? Donc, sujet a moté mamabe et commis un congolais. Pourquoi congolais a moté mamabe? Et le loto nengo bo mona nga na rozana plateau, na artiste comédien otoko meka kosola na bango par rapport ya sujet oyo. Bino bana poto bana le monde entier bolinga Peggy Titan émission na bino sans rancune oyebi misara ba vérité oyo toyaka vraiment pour na koluka ba solution surtout na marambo et les canards. Déjà là na repesa président Ismaël Onazana et comme premier invité nanga otoko solane par rapport ya sujet na repesa et bonsoir président. Bonsoir ndeko nanga. Na moni toya wa to moni yo na répétition mais oui, to yeux moi mbangu pona o meka ko intervenir par rapport ya sujet. Isa onoro baka ke na ba ndeko nanga nyoso. Na anglais. Donc anglais pas nangezaka, eza position de travail. On a en plein service ndeko nanga takaya ibsinga na roboya te surtout pour l'intérêt na bino donc. Dans en pleine répétition on a préparé ba festival ya ba Noël na bonne année. Donc donc muninga bomuni yo bomuni na oganga na c'est na ofungola voix na sala oh il faut na sala donc ça veut dire ngamu sana ngeza ko sepeli sabato tu vois ko sepeli sabato ni soir on a vu na Viking Kiala il y a Viking Kiala na Paris il y a soir na yo donc ça veut dire musa ngeza ko fungola ba voix ko sepeli sabato donc ça veut dire monument molili ekota na kati ya école donc ça veut dire na bosser na travailler na ça on travail individuel parce que nga na confiance na nga moko ya 85% avant na kota
bande comme sous-sondé nga on a ipé surpris na moni masananga parti Kobetox mboya ipo ko surprendre nga na habité so na PC place naza parce que on fait aka mutu nga Jimmy Kapayanda ebisi naza parce que pour non mon nga tellement difficile parce que naza na coffret mais Jimmy Kapayanda souffler non que ne mon mikolo chaque soir a bosser na école mo quelconque donc c'est na répéter na mon pas surprendre nga tellement qu'il y a des comédiens, amis côté ici donc tout bosser ensemble donc. Tu n'as pas à 21h30 na aussi ça. Soit t'as pas tout baby qui micro ba on a ligne na journée. Ça dit na bosser kaka na préparer ba festivité à ba Noël na bonne année. Merci beaucoup. Je pense que Banapoto dans le monde entier, Nina, maman Nina Chou. Maman ya Riben Hotel depuis Londres Zolanda Biso, Titi Étoile la grande dame de Canada, quand Nebino Bolobay qui musala yango tozo sala par rapport pour nato édifier bino bateau Bozolanda Biso, bolingi ba émission oyo vraiment dans sens yango le tolobi ke tozo lobela sujet oyo na artiste comédien otoza na bango pourquoi congolais a monté à mabe yango na raison que ça sous maloba et pas président Ismaël na tuna esiko motuna pourquoi congolais a monté à mabe et le ronia koloba. Est-ce que président Ismaël, obi ke lelo biso to comme sujet à licho ya monde entier. Congolais d'abord alingi moninga ne congolais tozo mona ngo même na ba place ya misala, ozo mona lelo to ya poison et mati bat bazai ko kufa brisque congolais musuta ko za la ndeko na omoko mais au botelier musutu donc makambo wana même côté secteur na bino ba artiste musicien et ba artiste comédien ba artiste musicien partout dans le secteur nyonso motema mabe même na libanda mboka pourquoi le loto cho mona pe oyo maître nabiso falanga maître falanga te na olinga zela te na dans ça départ ko ke nous sikate ko palanga te comprendre marambo oyo quand frère nga propre fondé KBA za na kata Suisse na Bernois na fondé KBA parents suisse aib makamno so la na et puis naib ça éve kolingate ba congolais eza iné de balobaka eza na kata makila omoni to aboye ko inaneza kana biso ba congolais c'est pourquoi dans le domaine epsilon domaine epsilon na habité ceux qui comme à contredire nga moi na matanga ya mondanga premièrement ba langage au pour masumu atena qui contre ba comédien ngana et c'est plus ça qui ngate tu vois donc lingani tende ya solo ça veut dire biso tozali yo to benya en terme yo bi toza capital T si GPT to comme mususu toza vraiment mité ya mabe vous comprendre oui non Ismaël a coopéré bien dans une nomba betting un coup de foot car pour qu'on soit né bien tu vois donc ça veut dire biso en Congo to lingana ka te ya solo ça veut dire ba te ezaka nini ya ba lo mo na bi faut pas luka to mikolo ngana masana ngai faut pas luka ba sukola biso parce que to kufela président Kasavubu to suko ba sukola biso te to feli les femmes bout ba sukoli biso te to kufeli papa na biso je kabel le père ba sukoli biso te ça veut dire tozali ba orphelin na botutu comprendre il y a moka et puis parce que moi ça fait ba sukola rai so mba ko fait moi ba sukola est-ce que biso to kufeli ba trois présidents to ba sukoli biso te c'est dire toi qui m'entend besoin mata de plus en plus comme matakaka c'est-à-dire au moins mutane azo bunda na ye ana rien au bunda mais tu es capable de taber et ben on représente c'est le scram à Paris on a présent on a pêché au moté on comprend et bien non bah tu veux bien pour se taber car pourquoi ya après ça quoi bon besoin c'est-à-dire eza na moni on reza est comme malade malade moko na Congo mon frère mutako sayote qui mutama beza malade vous comprenez ngama sana nga moni oyo Kobetox to ça il plus ou moins 17 ans d'amitié, 17 ans. Je te bébé inaïza aga musu mwa mai, to bébé ni pas longwa. Mais oyo kaita tonganga. Ngaba na oyo kaita tonganga. Ngamo na victime ya songi wana. Ndina mo na boye naza pe na sous ya protection ba prière parce que ba comédien presque moko boye na tanga ngote parce que c'est important te ba yo kani ba salanga mabi. Na yo kyongo na église. Pourquoi naza na nini yango? Capo Ismaël, attends la marana poto, je sais pas. Dans la carte, dans la palette, dans l'autre. C'est dit qu'il y a un Congo, ils sont natifs. Donc, ils ont le mot Isali. Parce qu'on a l'orgueil de Sabatou, Balouka va changer. Comment tout Luka tout changer. Même les Congolais, il y a diaspora au bazar na poto. Ils domaine congolais. Comprendre? Donc, biso ba Congolais. N'amitié n'a mon copie. Tout ça, mité mama bé. Tout l'ingala raté pour nanini.
nini o esalaki tolinganaka te surtout biso bacomédien tozwi Congo meneti na comédie ya Congo ezalaka bien kala sera ba minute wela comprendre ba groupe salongo avec bima ba groupe salongo banani ezalaka bien kala or biso tozali to vivre sima na bango parce que bango basaki ndenzela parce que biso toye to anticiper ndeki muté mabe ça veut dire comédien lingara dans la car afuté la parler bien azana mwasi na poto comprendre mwasi na kini apesa kambongo azana mwasi partout alors tant que côté mo continue mwasi na yo par exemple na un exemple mo typique c'est valable mwasi na yo tamso ya fan nanga ezate ka linginga comprendre ezate ka linginga parce que mwasi na yo kaka za camarade azara ngana arafan nanga okotiango en mo boy on est des comédiens dans la poto à salani ou dans la poto à salani dis-moi un peu. Merci beaucoup, Président Ismaël. Je pense que Tozo Tambola Nassima Yangonga, Narouya parce que pas comme tox par rapport à CG Oyo. Oza acteur, comédien, dans un groupe Sirna qui est président Caleb. Pardon papa, pardon la cassioté. Mon école Oyo. N'a rattaqué yango année passée. Mon école Oyo parce que on a répété, on a préparé spectacle Oyo. N'a rattaqué l'année passée. Pour la nine, comédien mon cas yaki a té songi. Comprendre? Bazwa ngaïté, bazwaye. Ok. Qui mouté ma belle tambola. Kobetox, toujours le bel sur tout le plan. Même bino artiste comédien, artiste musicien, même bateau, basala quand même batbana poto. Qui mouté à ma belle mingi et comme instrument moko a utilisé et pas bas congolais. Tout ce qu'on a dernièrement maître Falanga. Oyebié a autre ko en Afrique d'ici mais soupçon bimi mutabomi maître wana ezaka muninga ndeko na moko congolais et lelo a lire ki muté amabe tozo ke nango wapi pona tosuka nango wapi congolais ami lingante nandeko na congolais le pourquoi et tandis que tozo mona lelo ba église zébélé étant que yo acteur aux appels éducateur de max au kolobani par rapport il y a 6 jours toujours sur la congolaise a moté mamabe pour nanini tina point oyo et comment baisser même battu na monde. Titan, merci pour la parole. Nangana lo baboye omoni on est comédien oui. On est congolais oui. Sauf que moté mamabe netingana comme zanga ndenge ya ko expliquer yango. Je le dis avec force, avec toute autorité, il y a yo que na bande qu'on a de partout. Au moins groupe le quoi groupe Sinark na RDC. Groupe Sinark de Makambo. Mais pour na mémoire sous plus loin première dame maman Oliva Ochobengi ça va comédien, Ochobengi ça neka izalaka. Songa na biso que non acteur, to actrice moko ya Sinark akende na bukanga lonzo to a voyagé na maman Olive c'est que na kosio c'est que ça poisson d'avril de 1 de 2 ndeko na biso Charlie autrement dit vie de loin c'est un grand acteur tu sais maman Olive azui passi il y a eu sa vie de loin en face que non papa vie de loin mais na senga numéro na pas ninga no ba comédie ba pesa ngate balobaka bazana ngote est-ce que vous comprendre le wezana vie de loin leli vie de loin regretter au moment où yo sala toneta chiluba nga sala toneta ki mongo mais bana posa ya mutu mo sala toneta ki Congo ba senga numéro na oboyi pona nini ka po motema mabeza et là on a comprendre si ko na mboka neti RDC boye motema mabe soki ezalaki option de peut-être na RDC téléphone les assusté au moni na ndenge ezalaka na Facebook basali lo demande d'amis soit oyambi muton soit oyambi te mais na WhatsApp eza bakoto maman na groupe osoki maman weno oza na groupe moko boye motema ngeza l'application mo ndenge wana do soki ka maman oza de na kati ya motema mabe ozo comprendre na vandi na umilimo muke na monde ya comédie ce qui à part monde ya Sinark nazaka beaucoup plus attaché na président Ismaël c'est parce que na otine mo musika na otine mo musika et makam to mona pas baninga na biso ba comédien to ba comédienne yena na mona pa na ngate ngai pe na mona pa na été
mais pour kolukana comme on a mon souka moto nous tourner ngana ngina baboué total ba film américain la plupart ba film américain total ezaka non so ba kena émission na pays mususu soki moko na bango kufaki bandi mara quand même bazo bemba bazo ngona mboka na bango po ani bisoté hein soki toko koma na motema wana toke musika et to fandaki to beti sobi moni sinar ba mona ke lokotolo ka danger yango ba éviter ki biso ba boyaki to ke ni mama ba bukanga lonzo po ba biki sinar ma kam to ko récupérer moment livre to privatiser ya komi ya biso po biki sinar ko so sinar ba simbi et ça me dingue fallait que salama nzamba lobi na circonstance nyonso to komisa kombo na ya minene zoya motema be na bango et sopana na se. Merci beaucoup à Moustapha Malembe. Info plus nainko zonga mona nostalgie moya papa na biso lokoli alobaka baseri mo boza message alobaki obeba kale yango to mona lelo congolais motema mabe ya congolais to na dans pesa parole président Ismaël motema mabe ya congolais même cause en compagnie amoni moninga ne azomata aluka cheba kale pona kita tozo mona même na mabala ozo mona ki amoni ka kepa msusu pirier Piriaza libala bien donc nte nazo nanga na silisa idée nanga réflexion nanga parce que na zongi na sali moi nostalgie ya papa na biso lokuli et ça on dirait a pesa ka message mo yango lelo dozo mona mamozo ya yango to ya moté ya mabe mati yango na zongi kaka pas présent Kobetox alobi eloko mo alobi soki moté ya mabe za ka application soki moté mais balongola mais téléphone ezate parce que biso ba congolais et par rapport ya eloko wana na ngina tu na yo lelo pona nini développement qui monte à mabe eza na secteur nyonso quel que soit pas na bino quel que soit pas artiste et musicien tous mon artiste et musicien bazo lingana te to ko mona ngo na rolo belo moko ba congolais nyonso o baza na diaspora boyo kangai ba congolais nyonso baza pe na Congo awa lokola nga boyo kangai omoni Congo oyo pe bonga il faut te laver mentalité donc bref c'est ça simple. Na beloko oyo pe na lobango na konstitution ko lobango moni président ba ko président lelo ni to le ba changer président so to na maturité oyo eloko ko changer exacté donc premièrement ça to ba na ko laver maturité comportement façon de vivre tu vois moi na obotami na poto ande mona mona akenda te na ça di biso na Congo c'est comme si na Mosoka botami yambe babenga lisuma Adam na Eve. Dans ton botami bo elatio ma mort lisuma Adam Eve elatio. Comprendre. Dans ça veut dire ba Congo c'est bazar dans le monde entier tant que de part et d'autre traité. S'il faut maram o ici mais il faut maintenant qu'on laver maturité puis mentalité na biso. Tu vois. Na le bango étant qu'un visionnaire premièrement et puis deuxièmement le bien étant qu'un artiste. Pour ça nga ko panza sango. Ko tali sabatu o eza ya malamu. Et ça va se payer la caté mais ça pas comprendre épée ni ce jour où tu as wapi ça veut dire ça vraiment tout se faire soigner tout se faire laver le cerveau na biso na comprendre que non si on a dioti Kobetox a aura passi donc vous mettez diota y était pas capacité vous comprendre pour na diota dit Jimmy Kapaya si on a dioti fa aura passi donc na diota était comprendre diota Naomi Ndomba so na dio ti aura passer donc faut na dio ta yete donc c'est fois lukana yeba nini ko sala ki au kabuninga capacité c'est dit mawana nga za sengo na yote o na Congo yangwana donc c'est bref Margueta et puis na continuer boulot les ka ki to luka to changer to ye matanga ya papa na biso nani monangandanga so na biso OK président Caleb en tout cas merci na lo saki na morgue merci lo saki na morgue ba lela ki ngombongo et l'autre wana va contribuer va $30 on comprend mais bah comme na morgue boy 10 000 francs et zangi matanga ou mais les points bima na morgue bah comme dit la sanction on va payer chemise ya 4 il faut batia batia mon oui exacté président Caleb aye ça veut dire ngotolo attends à TV abimisi mbongo na poche bah sombi chemise na baga ba la ti mon oui mon frère toi qui n'est plus loin toi comme na place d'exercice la victoire ça ka bisoti beaucoup mestre azate président so masum papa ozo kanga okotala ba oyebisa yo azate et bien mekiti wana 15 minutes
Mundorloba ni mot, ni a ni o azate. Président de son jabi, tout que l'on a fikin. Vous avez mis ma bé. Mais la matanga, pas ma soumoué qu'on suive après mon bon azaki on a yoka kio. Et déranger ngai. Vous pouvez ça charge. Ce que mon lembi, jeune bassa moussala. C'est un qui ont compliqué kati, aza prisonnier, aza diplôme té, ça la beauté, pour ça au bossa qui wana. C'est pas bon. Relève monsieur Ezoya. Papa, à ton fan on a 53 ans. Relève monsieur Ezoya. Relève monsieur Ezoya. Mamouya qui a kati, dia collègue dans le bien, on a qu'on a kenangante. Non alors doit parler Sirbiso. Vous avez contribution. Fikin, et la compte ya maman no Sanjo. Président, mais respect président. Vous savez que le mot est très capital. Matanga mon nangana zaki négligé. Pourquoi? Mon nangana sali mingi na Congo yo, asali pe mingi. Ce sont ya papa mon nangana est négligé. Bon ya biso. C'est boti que la famille nanga sa maramnae. Na ba ndeko na ba masa na msuba bana ba poto ba vela nga viki ke ba vela nga fonde ka be ba lela ngai. Donc ba masa nanga Idriss Bopeto. Pas ma passa. Ba lela ngai. Vous allez comprendre que vous commis un peu monté. Tu conclure déjà, tu commis parce que tu commis na souka dans l'inga ota la caméra par rapport à si j'ai sur ça li passe vraiment ndenge président Alouti Koloba par rapport à matanga ya papa na biso munangandanga o ya sali trop vraiment na carrière professionnelle naie o yango si je te le blague pourquoi congolais aza monté en mabé to se référer pe na papa na biso le kolinga lobi congolais lingi obeba kale yango tozo mona lelo yo marambango et matisito éducation ya bana bebi pona congolais aza monté en mabé bazo bebi sa bana misusu à partir ba âge amiqué donc congolais azo rendre compte c'est na conscience naie tozo mona congolais ennemi ya congolais na kolinga par rapport au nyoso do toloba to conclure na yo avant tout succès président Ismaël non linga yo oloba message mon clé na o nyoso do tiko sola awa parce que tu as bien parlé par rapport à réflexion na yo parce que bana poto balingi siko ba émission à boya avec réflexion ko pisa ba sujet parce que tous on a besoin de congolais à changer tous on a peau blancheté tous on a africain tous à congolais parce que biso mutu tozo sala unité ya mboka na biso mais lelo mboka eza unité te yango na zone pas présent et pas présent nga lobby que ata lelo so lobby to changer ba président ndenge tozo lela ke ba changer ba président élection mais ceux qui congolais azaka ennemi ya congolais le Congo égo avancé te. Je veux que tu parles quelque chose par rapport à Yassige. Namoni qui est président Ismaël, il a bien réfléchi par rapport à Yassige Neto Sololi, Yopetolinga Oloba. Par rapport à ma chère internaute Nebazotala. Tu sais, au moni occasion aux occasions. Dans Sololi Makambo, on a 3 personnes dans Saraliban Namboka. Dans Sololi, on a Marianne Pinti, en Hollande. Dans Sololi, on a Darlene Mboui. Moi, si il y a Pasteur Dan Katenda. Tu bêtis les solos, il y a Congo. En tout cas, Pasteur Dan Katenda, que mon Dieu te bénisse. Alobi. Au moni Congo pour et continue aux la Congo c'est qu'il faut tout ça il faut tout abandonner par consommer des détergents tout ce que tu machette tout bah ou tu passes le awa tu sopi clean mais tu niki au pena cerveau allez tu tongi au réfléchir bien c'est quoi sans un discernement ou comprendre que ça machette ça détergent ou tu sommes dans la boutique. Et ça, il y a prise de conscience. Président Nanga, on a respecté et je le salue à passant. Bienvenue tout Kebana Caleb, le président compétent. Az artiste et comédien. Mais à sali est fort, il y a tout un niveau, qu'on est quand même un niveau, il y a producteur. Producteur, nous avons fini bangote, basala musala na bango. Président Nanga Caleb a eu banda mbokaye à sangisi ba comédien. Ça la film à Salina Sinark TV pour na comédien nyonso o ya yebi ke ana musala na ya bien aya na Sinark TV et oleka ndenge ba chaîne na biso ya local ezalaka nde chaîne na biso YouTube pezali donc Caleb azana posa ya abimisa comédien atoza obimi lelo soko selo ni sepelisier
Azion batia on a sinon linga parce que to comme na suka na linga osaka conclusion et sujet to comme na suka déjà de citer tara harmonique likolo les anité na linga par rapport à sujet au mon président Ismaël a outi ko décrire a makambo ya papa na biso munanga et ça linga même pas si na sur recordant Mustafa sali passe na linga pour le par rapport à kimute à mabe Congo un congolais a commis ennemi à congolais yo qui sujet c'est le bas conclusion parce que tozo kabwana na yebi ke mama groupe Sinac to ko kutana à la prochaine fois to solango mais tozo sola eza sujet ou eza très capital ba cher internaute na biso to ba senga ki on olinga au réfléchir par rapport ya sujet ou même en moi détergent lobby c'est très capital on appelle ça linga bien ça la vite fait Jimmy Kapaya na oka election autant comme massa na Jimmy Kapaya na leki nga parler maître chez pour nous conclure ça neti donc nga ko toucher ba touté mais si on toucher ba tout et c'est monter mais comme souka est-ce que vous imaginez peut-être que non yo na ba chef na yo Ozukop on a président na Ozukop ya maman Olive président na yebité oyo ba cible terre na yo kena bango président na na compte mususu akuti yo kuna na batu mususu na peut-être va mité mon ba président Lombe songa za na bina na yebité to amité mabe. Vous comprenez? Na comédien, si on a mis l'ongolais dans sa mabe, toi mi terre mabe. Yo ndeko nanga, wa congolais. O sala cop monanga. O cause en a 20 ans avant ngai na métier. O cause à peine 2 ans après ngai na métier. Kanga motema, fongolé ba to motema. Ta la vidéo na leli maman Olive. Ah ça vidéo loin que non. Papa vidéo na luka numéro na yo. Ba pe me rapport ba ninga ba comédien. Papa vidéo na leli. Papa vidéo na leli. Po anini? Si vous avez avancer, dans la caméra, si vous avez avancer, dans le micro titan, ceux qui vous avez avancer. Tika mon terme, vidéo longtemps mon voiture a dégâts. Si vous avez bien vu vidéo longtemps mon ango, yo boyo pesa numéro vidéo za angote. C'est que tika mon terme. Merci. Merci beaucoup commentaire. C'est là pour la dédicace président Ismaël. Je pense que Bachar Internet Balandi Biso to komina suka na linga par rapport à la conclusion. Ouais, suka na ngeza. Na ba dédicace na déjà eza na ngeza ka ke na pe si merci na bato tout bazu occasion na opportunité la ndangai. To laver ba cerveau na biso kaka ndenge masananga lobi to koma un peu loko ba mindele. Donc ça veut dire moninga lobelo moko so na ka mondele mais na raciste. Na bango depuis mwana. Comprendre? Parce que na ok même mai mobwe pour na tonga ya 100 francs muta kufi et révoltanga depuis bon mois mais nous avons ça en grâce tôt ou tard Congo est changé qui me bien bino beaucoup souka na botika 2 3 4 bozangi batu mususu omoni donc quand ça boulot na zo bosser batu boya le 25 décembre déjà sur Facebook na komana un spectacle mo ya Gaya et puis ya Kafumba bon spectacle on ça va sali mikolo na tunelo mo boni kade bosola. Donc vous aspectez mon temps à salir mikolo. Na tuni yote poser. Il y a makasi. Répondre ngai. Na si Hollande biso. Boni kade ya bosola. Na bi kade mon kade qui était à ballon, on avait à balle kala na Barcelone. Qui bino pe ba comédien bolinga na bino. Na pesi na pas moliver na Vicky Kiala. Na kati ya Paris vient na Viking Kiala ve zama sunga yo pambola nga pe na décembre o tozaka o vient na Vicky Kiala na pambolio na pambolio na fondé KBA na kati ya Switzerland. Ve nzamba pambola yo pambola petit na yo na décembre o sabuna fala ta sabuna falia ve na nga na futa palais ya fondé KBA na pamboli ve na ngai na pamboli quand prêtre mère Aline Malondama motema ya prof mon papa donc na pamboli yo donc na pamboli Naomi Ndomba la grande dame na kati ya ba Londres wana Naomi Ndomba la grande dame nzamba pambola yo pambola nga taka fin du mois fin de l'année sabuna falia sabuna donc et tout na pamboli masananga Idrish Bopeto pa ma passa nouveau pa ma passa Idrish Bopeto na kati ya France père double one na pamboli yo nzamba président Ismaël todo tambola pona ngonga moi na tika na moi de personnes na pamboli dada Mbuyi kola pambola yo pambola nga dada Mbuyi kola pambola yo pambola nga dada Mbuyi na pamboli Dan Katenda quoi pambola pambola ba on a bois quitter en tout cas vous comprendre nga Dan Katenda na bisatana na pesa contact à pasteur ça pasteur nga pe na pamboli yo pambola nga ça veut dire
Vous contactez plus 243 84 31 50 222 plus 243 84 31 50 222 sur Facebook, WhatsApp. Facebook, Ismaël, espace traité, espace off. C'est-à-dire off, il y a H-O-F-F, Bozwanga. Tu redevez le soit en face. Donc, sans polémique, dans plein de boulot. Il y a qu'on fait côté. On a invité Binobo à découvrir un peu de certifié. Merci beaucoup pour nous, Ismaël. On a beau qui peut être excisé, hein. Beau exciser vraiment, beau solan un peu bien. Pour boyer binga pe national bien. Merci. Bah dédicace na yo comme tox. Ouais, merci. Dédicace pour toi qui est vraiment mon musique au moni pasteur on a dans Katenda, motema ya Darlina Mbouyi. Na bisayo. Et bemba ba pasteur nyoso sauf dans Katenda. Na lali la wana. Na pesi master ngai. Master to sani kop moko. Master nga fâché kalombo. Na pesi mbote. Na pesi Nana la Sédoise double nationalité. Bosko suna bosani fiyo ya zana Hollande oyo boy. Hein? Fiyo mo zana Hollande. Yo ebiete. Marine Pindi yo ebiete. Asola bien mon ebsa yo. Na pesi vinanga tambole on si show bambote belle place zana France. Ba ono so balinganga, groupe Sinark. Je vous aime, je vous love, je vous kiffe sans oublier Master Oyanga. Master Oyanga. Master na zana kishasa mabisa ngabila balu kwa batu bana poto ala kishasa to mpika na bandal mais sona yepa na ye nazo kezandi na outil chance Jimmy Kapaya papa de fait moto Kapaya yo ali boma sanité pardon on appelle ça président nanga c'est le scram eh ben on se au moins vite fait même pas comédien on peut aller au moins vite fait et le moins vite fait il y a comédie et c'est qui ça malgré que tu as na mawapo na mkimote ya mabe ya congolais mais ça le moni na voanjibo ina uti na mukinza faso na moni mwana wana za kutala ngapo ina lobi petit ukobi na mutu na mansoka to ukobi na nini petit c'est la vie de la famille, de la quotidienne, de la prend. Mais il y a dommage intérêt par rapport à la pousse écoulée. C'est la part où elle laissée. C'est la part du peuple, pas des congrès de la Brazzaville. C'est dommage intérêt. Petit oyo azanzop. Ou moni petit azanzop. On y va. Va ça sera c'est vos Spaniacos. Parce que on sera indépendance dans Zala. On chante indépendance cha dozu Zala. Mon plan. Comme la côte de l'indépendance. Merci beaucoup. Je pense que ça fait plaisir à Moustapha Malem, Nina Sou depuis Londres, Maman Riben Hotel. J'oublie pas Henri Modogolongo. Lui, on l'appelle le millionnaire canadien. Et j'oublie pas, lui, c'est Bébé Zori Boukassa depuis Chicago, Babi Yende Masolo. J'oublie pas, lui, c'est Babi Mboli, agence Badem. Bateau qui toque rapidement et vraiment basé en Kinshasa, Bokene na Bruxelles, na agence Badem avec Babi Mboli, papa Motema Malamu, et na Boussanito le riche noir. Un riche noir, papa Nanga, il n'a pas que Naza Peggy Titan, toujours continuité. Au moni info plus té. Hein? La Bossani, pardon. C'est là. Aline Malunda Mamote ma prof mon papa. OK. JCP là décembre yango Sabrina moi Nabino. Alia. Zico Mayele, la fondation Zico Mayele honoré le sympa de Paris. Je te dis merci à toi. Je dis merci beaucoup à mon ami Chez et papa de fée, papa Moto Jimmy Kapaya. Sans oublier Flamme Kapaya, Zolananga, le Vézing Kapaya, toute la famille Kapaya depuis l'Europe. Et Nabosanité, Nabengaraï, Jolie Mabeka. Reine. Et c'est ici que je fais le boucle de cette émission. Nangagna sa conclusion congolais Tika Motema Mabe et tout conclure awa avec qui Henri Modogolongo, le Canadien millionnaire. Tokutani Mikolozali Koya Baye info plus. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus
otalaka wa